Bonjour, bonsoir. Ils dépendent de la hernie de l'Hollandais. Naïlelo, tous les canaux partager quelque chose. Nalingi te vous partager vidéo, vous partager parce que la seule vidéo mon corps, vous partager qui en battu à Kinshasa, battu à Londres, ainsi de suite, ou à l'obiki, tous les vidéos. Na kumisa ginzambe, na zo sala vidéo non pour la gloire nangai, mais pour la gloire de Dieu. Tu bites nzambe azana besoin de l'okumu. Est-ce que nous l'avons qui na tongo boy, ou bien nous comité na poko boy. Aussi déjà, tant ya koleka na kopesa nzambe merci. Il y a des gens ba oyo baso ko kope mate. Il y a na batu ba oyo bazo linga ba lekana kotambola net yo, mais bazo lekana ko kotambola te parce que bakangami na quelque chose. Il y a na histoire moko mutu mo na relaxa bino yete. Ando ke na autoroute na mwasi na e. Bala moko pa a eu problème dans mon thème. Et jusqu'à présent, cet homme a eu par la vie. Mais, on a sabino machine aux autres qui ont été. Moutouana les canaux paiement. Et on a sabino les moutouana. Je veux que vous puissiez voir. Regardez un peu. Ah, on saute toujours les canaux tala. Toujours les canaux mona. Oh, il y a un allemand qui a bengi pour son oxymètre. Les autres canaux tala. Oh, ils ont Pulse BPM. Pour tous les gens qui ont habité en français, nani na muloko mususu babenga ngoni mais nazolo bana ki allemand ndenge baleka na kobenga oza put 66 poto moni 95 eza zetsegonga et kokuma petit na basso tout un appareil ezoleka na ko faire respirer tout moni appareil oyo eza pona ba batterie eleka na ko kota soki to matimo ke likolo oyo eza parce que biso etant que bateau tolekana kopema imo tolekana kopema tolekana kozala mwa muke moto sikoyo eloko nango ezochauffe mopepo ezowuta na appareil oyo po kelekana kokota kuna alekana kopema tomoni appareil oyo yango bazobenga appareil respiratoire ezolekana kopemisa tozomona ndenge ezolekana kopompe awa ezolakisa biso bapoumon nete so bozomona awa ezolakisa biso poumon yango ezo sala ezolakisa biso ba ligne mais bien aimé soto ke na date tozomona tala mo pepe ezolekana ko pomper na kati ba poumon na 409 et donc zo dépendre na poumon moto ndenge ezali tozomona avec atme fréquence ba biloko nyonso oyo eza pulmologue moto aselaki na osala ngo pour kalekana ko pema pour que alekana ko zala encore en vie yango yo lelo soki tobito tala nyonso tozomona où ezali banini nyonso ndenge ezoleka na kopesa mais yo ozali na bon moyo yo ozopema nzambe apesi yo pema ovele qu'est-ce que tu fais na pema oyo nzambe apesi yo eloko nyonso oleka na kosalela yango tala moto oyo azopema na appareil biso etant ke bana na nzambe fo topesa nzambe lokumu fo topesa nzambe merci. J'ai déjà vu ezalaki na moto moko parce que pendant biso place to salaka ceux qui m'ont confié on a droit ya ko lekana ko kanga appareil si docteur a lekana ya apo kanyo si que l'on a constaté ga ezala nini tant que lekana ko kanga appareil te au moins ki appareil ba no continue toujours ko lekana ko pomper ozomona ke zo pomper ba poumon mu zo lekana ko pomper mais tant que vie oyo nzamba tina kati na mutu aneza lisusu ta longoli yango ezo pomper nango mais nzambe si alongoli oyo ezali vie na mais bien aimé ba pareil ezolekana kosala kaka ko soutenir oyo nzambe azolekana kosala donc sans nzambe tolekana ko vivre te sans nzambe eloko moko ekolekana koleka te to tozomona ki tango tozolekana kotambola ndenge tozolekana ko vivre eloko ezolekana ko eza grâce ya nzambe mutu ezali kolo na yo yango sala te olekana ko vivre yango sala te olekana kozala mutu yango biso tozala toujours reconnaissant par nzambe wana nazo sala vidéo te pour la lokumu ezonga epa na ngai mais to partager yango pour la lokumu ezonga bobele pa na ye moko Yesu Masia oyo apesi yo pema oyo apesi nga pema ozotambola sans pareil ozopema sans pareil mingi baza kutu balamuki na tongo on aza pressé moi kuna lekana kokumisa ta nzambe 1 minute eza te. Regarde, il y a des gens ba oyo baza vraiment na besoin pareil pour que balekana kopema mais ozopema sans pareil c'est que nzamba pambola mutu nyonso olekana ko partager vidéo nzamba bakisa sosi ya mingi na kombo na Yesu Kristo amen.